La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bande onanga mbote na bino bolandaka biso en tout cas mbote esika nyonso bozali awa na video oyo toye kotalisa bino makambo ya ba comédien boyoka bino moko na monoko na bino nani abomi théâtre congolais bande na biso batangi penza ba kombo sans kobanga. Alors tokoluka totala toyeba na live ezalaki princesse azalaki Naomi Barcelone azalaki ba comédien ebele Clara azalaki ba comédien vraiment ebele bazalaki o balobaki sans kobanga balobaki bapesaki pe conseil na bandeko na biso ba comédien ebele lelo biso no tozolanda toyebi ke théâtre na biso ebeba bandeko ba comédien surtout nde ba bebisi théâtre kala tozaki koloba kaka awa o te eza ba comédien te eza ba nani eza ba chroniqueur oh eza ba nani oyo eza ba to batalaka oh eza ba fan oh eza ba chroniqueur en tout cas to yepo to bisa bino ke eza ba chroniqueur te eza pe ba fan te mais bango moko ba comédien nde bazo sala ke ba chroniqueur to pe ba fan ba koma ba qui sont pour qui sont contre ba fan to pe ba chroniqueur bazo landa kaka bango moko ba comédien car bango moko ba comédien nde bazo futaka mbongo pour que ba makambo susu ezala bango moko ba comédien nde bazo fingaka baninga na bango ba comédien. Mama Teresa toza na matière na yo en tout cas Mama Teresa toyela o awa to na matière na yo matière wana fotoli yango malembe bandeko ba audio ba video ya Mama Teresa tokoya nango malembe bandeko ba comédien ba mitema mabe lelo a to tala Mama Teresa uti ko chrétien mwana o tegra za mwana muke tega ko za la koko ya Mama Teresa mais Mama Teresa ke ko bwakela tegra bambwakela na émission siko yebisanga so lelo tegra mwana muke abimi alobi pona Mama Teresa bobenga impoli Mama Teresa ba audio ba video ye ebele kamae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobile salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavcare baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na gavcare okosepela parti ka ya video o touché tegra ba audio no mbala moko ebimi ba video no mbala moko ebimi eza kitoko te botika koluka ko kretiaka kofingaka botika batu botika bosa bino so musala théâtre
bino nyonso bosalaka musala moko. Bino ba comédien ebele au succès boy nango bino na bino moko beboza en succès te bokomi koke kokangama na basima batu eza pasi bandeko nanga bobongisa musala théâtre zonga ta ndenge ezaki kala bozongisa théâtre zonga ta malgré toyebi ke lelo so tobi théâtre zonga nde ezaki kala ebele bakufa pamba ebele bakoboma bandeko na bango ebele na kimotema mabe o bacomédien baza nango. Mais eza vraiment pasi pe mawa. Alors bandeko na loba mingi te natikela bino tolanda penza bandeko ndenge babandaki koloba tolanda bandeko ba loba ki penza concernant makambo o ezoleka na théâtre. Nga lobaka na yaka nanga kufinga te mena sala ka penza na liste nanga ka lolenge sengeli. Na finga rate na yaka ofinga bino te mena sala ka analyse lolenge e sengeli. To mona ki na biso mutu nyonso na réseaux sociaux. Mutu nyonso na réseaux sociaux amoni lolenge nini oyo nini showbiz ya Belleville lekaki mais mama Teresa lelo ye olobela showbiz ya Belleville eza pasi eza na ba comédien ebele na oyebisa bino bazo bebisa musala ya bango moko. Ba comédien ebele ba obebisa musala bango moko. Alors na loba mingi te bandeko nanga tolanda na bandeko na biso tolanda bango penza na bokebi. Si c'est la première fois que au côté na Ursule Botello TV en tout cas au s'abonner, au commenter, au liker, au partager nzamba lolo pambolo. Donc partagez, s'abonnez-vous, donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez partout nzambe a pambolo. Partagez sur na Facebook, na WhatsApp, na Messenger et aux amalamu. Et puis tango zo s'abonner kobosa na tende konanga niatela biso ka cloche à notification pour que prochainement tant que toyana ba analyse na biso omo na biso esika nyonso kozala. Alors tolanda t'as pas le choix on a choisi et puis tout comparer bandeko ba Nigeria na biso Congo il y a pas photo il y a pas match ba Nigeria bango Matondo tout ça dépend de la vision à mon tour. Tu vas là où tu es on a la vision na yo en fait. On s'est préparé pour qu'on ma place mon bon. La limite de place aux gens au niveau tika la carte sur les awana. Na théâtre congolais de évolution wana c'est là on va dire que batoazo pour évoluer. Moi je sais que na théâtre congolais évolution exacte. Différence c'est ça que kala ça que théâtre notamment nous savons la carte ba salle tout ça mais le comment la carte ba nap. Mais il y a pas la différence théâtre congolais to banda wa to komi wapi. Qu'est-ce qu'on a à théâtre congolais géré? Toi, on est le côté, qu'on se le dise. On n'a rien. Pourquoi? Parce que tu as la solidarité. Papa, tu as la solidarité. Toi, on a commis qui t'y Mouton, on a dit que non, Barcelone, n'a s'incliné devant Barcelone. Personne n'a pas accepté. Récite à Batulele et commis un envers les autres. Comprenez? Et commis un envers les autres. Mais moi, ce que j'ai dit, théâtre congolais, c'est pas tard en fait. Et ça, quand que bateau bazan lelo en tête, n'enge bateau ba koma koloba, bateau bazan en tête lelo, bah ça là quand même un effort de chercher. Il y a valoriser théâtre congolais en fait. Parce que théâtre congolais, théâtre congolais, il y a trop de manqués. Théâtre congolais, comment on nous canne à mieux clara et pas ni problème pour ça. Mouton tourner la carte à scène. Tu n'as tourné, mais non, ça d'habitude, tout simba téléphone, on bête handicap. Donc, ce qu'a tourné, bah, tu n'as TikTok, c'est qu'à jouer qui m'a bien moukolouana. Na théâtre congolais, romantisme, on dit, ça l'a sauté, bah, longo, lango. Pour biso ba otoye ba la princesse ba bitu avec ba fi a bolingo ba fi wana ba la sera mi bala ba ninga ba misu mais na théâtre congolais ba tout ba comment jouer le quoi mi bala excusez-moi c'est dire qu'il na théâtre ko ota la tête tableau mo ba peso poso bina ota la lisusu ota la histoire théâtre ko oyeba te e bandi wapi et sur que la wapi donc théâtre comment que mouton voilà on dit on rendre compte bah comment se rendre ma compte autant les pieds sol autant les oyo ça réponse à oyo
autant mobi oyo na titre na bato ba jouer na ba personnage ya na Clara apparemment Clara bête massage na sujet nyonso apparemment. Mais assistante sociale. Massage calculé. Tobeta théâtre non? C'est Clara comme assistante sociale. Clara, Mais nous parlons de théâtre non? Oui ou non? Clara, Oui, on parle de théâtre. Oui bébé. Et oh, alors? le problème c'est quoi? Le problème est anime. Au moins le théâtre na biso. Et baby na ngote. Ba ranki ni kaka de mutu et envahir. Le problème c'est quoi? On commence à filmer non moko boye. Pour pas na bayebi. Ozo comprendre? Mais dit que rôle penda mutu opesanga bolingo makasi par rapport à rôle exact Clara. Ozo comprendre? Tout qui na tse Clara na film na nga na place oyo. Na zu Clara na posé na mutu boye. En tout cas eloko na oluka ba rom. Donc oyo le ba romantisme wana. Ba rom mutu ba opesanga. Mais moi benga Clara ezate po anini. Ye azala mupanzi wana bino na bango bosula te. Carrément, peut-être mutu opeso meilleur. Déjà bo wana ba rancune. Oyo tsa mutu mususu a jouer na ekasima motema toleka. Et pourtant, réussite à film, ils ont un casting. Oui, et le bien, bah na Congo. Pour rater casting, c'est mort. Oui, bah acteur c'est bien aimé sur théâtre. Voici qu'on voit ça bien. Comment que Ndumbat? Ozo Luka on maté là. N'a posé question. Bonsoir. Eh voilà tu me de moi. Oui, bébé. Bonsoir. L'amour. Jerry Matondo. Bébé là oyelinga te bébé loba makambo okutia wa s'il te plaît. Comment tu vas me pousser pour la théâtre? Bon, en fait, dans la décision, si je m'en licolo, pour la tout côté. La yebaki. Yo zwa ka place okuti. Bon, place à côté Clara Noloba. Oui, Clara a raison. Au moins, théâtre Lelo, bateau baïko bongo ma casse belle na là. Nalobi baloba na français les propos tenus engage que la personne baloba bongo te. Tumbulu. Otanga bakoma ba tobona biso ba miniature air otoboy. Omoni. Timbulu makasi les a kopeta bat massage. Tomikuti biso nyonso chapeau. Dans ligne. Nous sommes partager ma expérience. Ya musa to salaka. Mais tu évites sur autant ma combo pour interpréter ma bête. Eh bibi, l'autre tanga la miniature na salle yo di Vous comprenez? Biso to pesa na biso ba tu na biso ba combat parce que bangoni ba bisa tête à Congo ndeti ngani na zaboy Timbulu donc on peut ça jamais comédie mon pouvoir le coller tête à Congo jamais vous comprenez ndi na zawa donc on peut ça jamais on non tête à Congo c'est bien pour na muntu moko boy donc on peut ça énergie wana te donc on peut ça énergie wana te mon article mon a été à l'objet d'une émission qui ngani no konza théâtre mais tout le monde a kofa bakinga na patron ba musique à Congo na article mon a jamais comédie avec mon ngani na boy na mo ko bateka Congo so ngaki na mais non matondo mais patron ba théâtre congolais pas là non azate na azate tazate kotanga saite wana zaninga kotanga saite wana za azolo banetika lo pa musique OK suna président saite mais ko baki ke mutu abebisa théâtre ya Congo eza kingani na kingani te eza ba kingani te eza ba quelqu'un oyo ba monique pour na bango se sentir à l'aise à la position moko boy eza problème na ye bon comme beli baza et puis ba chaîne na tête très belé ba chaîne na YouTube ba Barcelone TV zali ba chaîne belé ba Mika TV zali ba Caruso TV zali ba chaîne eza tellement belé même Illustar ana chaîne YouTube na ye Clara Pascal chaîne YouTube na ye YouTube na ye you know ça pour tout le monde a comme TV Clara bientôt dans notre blog give check
kaki géri na yo kaki to aliboso ndo lo bai na la TV na yo kaki wala ba chaîne na biso quand même to no sa ba blog Dans TV. Ouais, mais quoi que baby si t'es pas kingani te bandela siko Moni siko en fait bon ya si santo kabotika ya zali non loba kama makambo yo Libre de son opinion. ba kumbote hein bakoma bato te yo loba kaka yaya Lokolo bano be. kana e bongo to kotanga bakombo te ba boka gesinga kingo botika Anga na oya tu es libre. bongo Jérémy zo kabola bato bo mona ngote hein na yo na kadia ko kama famille oye suna koma mususu bon na tiki kaka pour tout kaka bien en fait moni siko maman comment ça dans théâtre hein quelquefois aussi ça fait mal aussi choquant bota pote boyo ka Nani susu azokabula? obi Nani susu azokabula bato? bintu yo po yo kaki n'habite pas les quartiers Jérémy ok les bitumes N'habite pas les quartiers princesse. Pardon. mais ça fait mal parce que quand tu théâtre les lots comment sobi bon sobi aussi les gars bateau plus la chaîne bon était malelo il va que aussi ces épisodes des fois que libanga faut pas chrétien mon faut yo ka jeton libanga jeton pour jeton Chico musala ngoto sala et sala masco pour na nini C'est comme si bato bakoma jouer dans ba compte à rendre. compte à rendre moi je vous l'ai dit dans la théâtre congolais en tout cas bon excusez-moi mais éviter ceux qui eza to benga on eza nzala yo sala bande kona kin oyo bazo kota na sentiment wana parce que comme par exemple ceux qui par exemple par exemple Géry ana groupe na yeso ko jouer à chrétien mutu mo boye mutu za pena Géry par mo chrétien mutu wana mais moi yina mutu wana bana problème te ba sona te ba wolele lo côté yaya kenzo na kati yote s'il vous plaît comment ça mutu ozaka na ba adofinga mutu bokela mutu jeton o asale lo côté oyo basal baza problème oui princesse c'est comme ça mais oui c'est mais princesse yana makamutu babokela jeton za likambo et c'est pas ça qui oui ça arrive de fois mutu bokela lo kosala lo côté mais oyo le karate ya théâtre za makambo oyo jeton mo boye likambo esala maka Ce sont des comptes à rendre. on a sepelisa yo princesse voilà soki ozalaki na problème na Eric nga Clara tellement na poste na gagner confiance et pas dans yo princesse du coup Eric pas comme ennemi nanga voilà sans pourtant te soit en Eric sans pourtant te disputer sans pourtant te wele loko du fait que Eric a comme ennemi na yo princesse quoi comme pas ennemi nanga ce qui ngalo to kangama donc du coup oyo nyonso banoya à travers Eric et banoye pas na yo et ou t'es pas Eric ngane mna ndozo isa on a place na yo et c'est ngati que oh non toza no ba camarade to quoi non hein non tala le rôle là c'est un baga babuzu basala Eric na mboko koma nani yo Tumbulu oui baba tata Tumbulu yo matondo Tumbulu tika koma batepe mana wana Eric kinya koma nani yo Ya lo bana sakola. koma batepe mana ngo hotel aloba nini yango princesse asoba yaya princesse to parler ba koma batu to éviter na biso ba koma batu timbulu partager ba expérience timbulu ndaza boye voilà pour ça que va ya bien émission ko alobaka lokwa kade ya alobaka lokwa kade na lobele ya mayo yaya ceux qui s'assemblent se ressemblent non mais promets amis kwacha komwa mutu mais mutu pour kanda mupusa koka koloba ndambu te falo na kombo na ebo tikaye yaya vous comprenez que bato baza libanda Congo basalaka makambo te ka bato bana Congo yaya bato bani banda Congo toona misala tokenda misala tokipe bana tokipe makambo ebele tozana boboyona yaki o ayika tour ozonga ti na bien princesse iti série qui parle qui fait simbulu nini yango pota boboseni Eric ozali na mboko yo koma nani oproferti poza boboseni poza boboye na ye ovana ça c'est nini o chips toya nzela mona poza bobo toye tovana na biso ça fait quoi bon na tika tiens no baba toye bakaka podo Gloria loba kasi ngana tiki na non
Na répondre au Kachimbulu et na répondre au Kake bato bazali bana basala ngote parce que na président Kader wana ba occupation to na mbele au monite kokomi makamlo wa président Kader kendo ndo za boye ko oza mambo ebele osala occupé boye kene musala ozonga boye oza na tante olanda mutu moko boye ya kosala mutema moko boye osala ki mutema epa mutu moko boye oza na temps wana te ozo copier mabe ya président Kader mais kuna eza mutu mutala muki na tonga ebi na ino opposition na ete bindo eza mabe te Kader aza révolutionnaire faut bango vous comprendre encore yo pe oza kande yo ndo skolo wa oui dans la président Jerry pardon Timbulu boko bangi singe a commis textuellement président Kader kasi te comment va dipon problème ezali Kader aza révolutionnaire omoni Kader amata na live président Jerry na kati ote Kader amata na live akuta soka nto zaboy amati tolo baba Tobi Barcelone pas à Mario yo kay ba ay Barcelone pas à Mario kay Barcelone wa wala ko biteka ine ali Baby c'est ok ba comité ba Mario bi nani nanga bi Barcelone pas Mario kay Barcelone wa Naomi bazomba ya makalate abi ba kabi te Barcelone ko ka bala akuta na bala zinae Kader pardon niveau tokomi Kimbulu pa ye abandi bakombo abato comme si la président bobo abato na chanza yo kutu zaka mabe koleka ta Kader na yoti yo zaka mwa voilà Jerry bozaki mabe papa yo yo comment est-ce qu'on a maturité moko boye Jerry maturité te libana mboka bo comprendre ye Oye, Jerry. Azali bana mboka. J'ai répétition, j'ai yo lukabiso. Muli wa Amérique koti. En plus, Jerry a la force en nzoto, hein. Muli wa Amérique koti. Barcelone comme il ndenge nini? Te force na sens nini? Force ki mobali penda so yibo bunda. Ouais, tozalaka na ye, ngapi na zalaka. na biboya tobeta maso mosusu na biboye place tokomi lelo c'est difficile tozonga ntora kala mais Timbulu abangi singe Kader aza révolutionnaire Timbulu alongwe na kibien okoma na kimabe Timbulu garçon moko lobaka te libandi soin kitoko Kimbulu kabwe libeti kabwe boga mandefu kabwe oseka kabwe tona garçon moko lobaka weka tanga zala na 15 ans nalobi ero ba makama mabe akanga mate mais solo makama la yo ndedi kukumera makasi na mais mama ibali no papa Olivia wa déjà c'était bakage mungongo nani akenda hapo ya gola akenda yakola ndene Kader pardon si te bioka Kader batu copine ya Clara na boy yakola ndene yango ngazala kopi koma ya kokopota o mfu bate muto ngocha na pano ana ndinga yaya ndege kopeba ka koyo nendo beta live na okay copine Clara Timbulu oui papa ouais tata ngomata yango ngai ngazala mabete nga bande kosala défense na ngai ozo comprendre ngai muto akobeta carrière na ngai beza te Barcelone aza mutu akospeke akobetela ngai bino ba princesse bato ebi début ya carrière na ngai ozo comprendre Timbulu boyebi nga ntango na bimi na TV mais avant nasala groupe na nga aza mutu déjà na groupe ya président Duchesse naki révolutionnaire que soki tobebani na obengo na telefone no komo lobi na rep tobunda mpe so répétition esili nga na komi bato epe na répétition papa président ye penati na rep prévenir ye déjà amila te la gondo ozo comprendre Barcelone eboni ya matusa Gérard, vous êtes dans Gérard Lobate.
Non, il m'a côté des choses dans live, non, en tout cas. Non, bien, vous avez dit. Non, Bozo ya Matuza. Mais Matuza, Qui bateau yo? Adara fait mouta Gérit. Adara écrivait pas Gérit. Voilà mon tout d'abisso. Ah, comment pas n'angate? Comment pas n'angate? Ah, et pas Duchesse, ouais. Nako tokenda tournage moko tokenda tournage moko ngana ba Barcelone alimete ya mama nani ya Papa Caleb nani basa mama nani Charlene Benz on a tournage moko Charlene Benz na limete boy na 10e ringa yo kala ina boy na chef na biso basa epa na Jérémy na tete ngasa longo les artistes ya ko gazi ngati vous comprenez ça bato yo tuebi ba fuya rakini ngezalaka Makasi. ba tosa rakini lelo ba ibe convenient na ngote biso iba convenient na biso ba Ah ouais, faut bouder to banda ngotongo ko bouder en tout cas. na ibe convenient na ngo so kinga lo géri na kota YouTube troté et pour le comportement nanga vous comprenez c'est normal mutu mota ngabe obenga géri na tournage ya bunda Aka fier. à l'époque comment Gérard aka fier. On a tout appelé l'homme tu veux quoi macaroni. Soso mobile. comment que Asko zali bomo finga yoko finga na yoko no finga yoko finga Yo finga la tina rata ne ko finga la tete. Ba série. et comment finga Ba série wana na rata ko finga na profiter ka. Mais pour ça, tu étais dans le macaroni. kala na rata ko finga o te na profiter ka na finga lokola koma musika obetela nga wana. merci na problème a été Tu vas goûter dans la randonnée à Bali à Bota comme Coco. Na oyebisa o. On appelle mon bain à défendre un Moukolango. Provodo kama na pa ye. so ko vodo renga kiti so ko vodo renga Kwa kiti ni solo la te. te mba ko vodo ba ko vodo makaba respect gratuitement manqué au théâtre. Bozo wa chips. Ero mata banzo tanga bakombo E aba. ata koma mutu te. ngayo na ye natangi nkombo nani natangi nkombo nani président bazokenda mpe poto na senga ata tiktok mpe tata isama bloko nga na nyokolaka o na senga ko pampamba Bonsoir, s'il vous plaît. Boya ayebi ba bonne sens wana. Ana notion on a te. Ana notion ata chembe da faire bolo kwa ngu. princesse yo boyo oyeba notion na pototi Etumbai. oui ndeni yo koloba nga bayebaka ngo te bolibisana ye bonsoir tout le monde namoni baprésident bazawa namoni naomi barcelone camarade na nga obine Abi camarade na ye. Camarade na ye. A soutenir. mais camarade na ye pena ko camarade naomi barcelone président Gérard ayebaki Kovo. na Congo ayebaki naomi barcelone camarade na ngai Kovo. En tout cas. yo kolobaka te Nani wana nga? yo kolobaka pena te songa naza kolobaka te naotomono na tournage ya SB kuna olosanyo na tournage ya SB na kosala ninga na mninga SB te nga tomoninga na belle série ça va na tournage ya SB na kosala baninga En tout cas, tu vois déjà problématique. natiki Oh, Kenzo ni nango chef de chapeau à blé boyo kwa. natiki na SB kuna amuta azali camarade na ngai Sika bakoko abatu awa likamuni nango. Witata. Biso toala bapa. Biso tozabo muta mutu nyonso. Toza bapa. Toza parti prité. Toza mutu nyonso ba sœur na biso ba camarade na biso baza partout. Arrêtez un peu s'il vous plaît. D'accord? Tu vas penser soit passer comme Amabé. Pensez soit baniki wesh bagenya. Arrêtez s'il vous plaît. Princesse. Princesse a quoi ici wesh. D'accord? Witata. bafana bato wana baotala biso na live awa bayebi biso bien yo blague na yo mais na lenga fo yo ta mususu yo neza boy yo on exercice te miko na musala te osala so théâtre to comment ce qui n'a na poto tango yo tango mselo kwa ba régler bato mususu et ça propre te ba biso yo bato mo boy tunga suku no ba te so mutumo
so mutu boye a déborder tam suna kombo na biso les na kombo na nga suna régler eza bien te pourtant si tu créer qui déjà wana yango to éviter si t'as dans la ozo comprendre so moni lion oui bébé so moni lion kondi nangina bakisaka eloko moko nangina bakisaka eloko moko moni biso toza boyeko je parle de moi en fait na la partie prêtée d'accord. Je parle très bien avec tout le monde. Mais ça c'est ni comment la tonalité ma casse yaya. La tonalité comment on peut s'appeler bébé to son accent awa. Ni na za to za boye. Roi Bark. Ni to za boye. To donc ngani na za boye je parle bien avec tout le monde na ba camarade na nga na ba collègue na nga ba tout so na bona privé. Donc na nga muto muto te na ka fimo boye na yangi maboki na biminza malonga nga kisasa meninga na poto na yoko ta bala pou. Donc la princesse. Présentation, pardon. Princesse, quand elle est solo. Oh, princesse, toi aussi, ça n'a pas. Si j'ai fait des kébélés, c'est là qu'à ce moment. Et comment les autres? Ah, Bintou. Quand elle est là. C'est là, non, il y a bisous dans ce moment. Après, mon corps, tout ça, tu as battu sur ton fait. Ni toza boye to na live et moko moi blague ndé zalaka to blaguer to seka. Il y a certaines personnes bonjour na ndenge na bango quoi ba okende kuna to lo baki on combien na vidéo et to lo baki là ba baki na ba lobi c'est to lo baki très bien to ni ko problème te parce que to ba ta ba partie prêtée dans muta mutu te lo ko ngani na zabe na ka muta mutu te ba sœur ana nyonso to ba sœur na ngana na WhatsApp na bango to solo la ka ba collègue nyonso to ba za théâtre ba tunanga ba vie nyonso to ba théâtre ba tunanga. Donc j'ai pas le temps ya ko ba kinga nya sali be kinga na sali be ça me regarde pas wa makam na bango so ko pota ba pota na menga en vrai na yebi dia ke nga na yebi ke na sona tout le monde c'est tout voilà ça conseille à dire mais et puis bato basala ba guerre bo pesa ngo vite basala ba guerre te bibe basa ba ranking te ranking na bien na réglo ti chez na palais so di basala blo ko na so biso to ba kaide to mona ma ba so ba vantir comment go finira na tiktok ka boy. Vous savez, la génération n'a pas respect na moni artère les étoiles no betaï. Jerry n'a quitté comment les étoiles obini n'a quitté obini. Eh mais Claire a peur ah bon bah qui c'est qui c'est là. Clara assistance sociale. Clara Nabi Boya maman il est na théâtre. Ne be missionnaire ko finga na tunga mona ngwa théâtre ngazo ngwa solo te. Ndinga za la bo. Ya solo le biso salaka biso ba secrétaire ba zoka ba ka repanzana ba to ba parquet ça YouTube ba biso ça ba rakli ça YouTube ba ke mutu ba régler mutu bo puis son nom pépite na kanga na victoire pena bo comme na baba le la za bo moité so ce qu'on a gardé rakina tilo ngaza ndeni ngai na capabilité bozo ba retomber ba rakine et futa lelo ngaza victime ya ba production bele oyo parce que mato be mo zate po yona mutu le karaté ngana vivango si comme il est lelo après 10 ans t'as après que maman ils allons sur la tête traité maman ba division oyo après 15 ans ils a assusté bon la même force même énergie parce que bah même quand ma chaîne YouTube tout temps ba SCP ça ba Top Vision les a sur la mode ndenge pas après 15 ans ba chaîne bomo na lelo na ezasuna en clarté ezasuna actualité té et bato bossa et bato limité ba rankino ba osuka ndeni ba ozandeni ah ça bozo comprendre ba osuka ndenge ni il faut ba eloko na moko biso to ça problème susu na ki trop jeune na ba vingtaine c'est normal na ba vingtaine qui nazala tam su bilan qui olobi na mabe na régler yo. Mais lelo ero no ma pourquoi non ça la rankina mutu dans la rankina ngai na be ngona téléphone on régler na chombo na ko régler na chombo so na chombo simtu na t-shirt na parler OK parce que peut que finir na YouTube wana ndengai totika ba ranking bande ko na ba collègue na ba théâtre ni wezo te comment boyenga si blaze aka bongo continue ka bongo bien bon en fait mon tout dans mon comportement il faut à 4 sage kadi baliwa oyo ya o bato mosusu bakoma oseka na zabo na mona bati na rankini te bato mosusu bakoma okufa ka bolalola moke mona na ngati na rankini te na koma oseka bato ba rankini fort na koma osala osuka mutu passe ok obi ndenge théâtre koma boye c'est mieux na sens ni nde jero choloba
moni tozalaka na ba-haine tozalaka na bakadre mo intérieurement siko lelo bato balianaka ensemble bango bakoma lelo bapire binemi en fait voilà moi bien bon mon na bitema bo comprendre bato bazalaka bameilleur ami bango lelo bakoma binemi lelo zaki bazalaka na binemi na bango bo intérieurement bando lia na hypocrisie bando bia na su hypocrisie kote ba hypocrisie etondi place eza susu te ebima basali samba bakoki te baexpose eza teke bazalaka binemi bonwelela nini po yaya toliana yo ensemble baksa tomiana ensemble mama nga lelo ata na bemo ena biki na ngabi nanola na mbonga baksa na ndaku na ngana epa na biso na oyebiso yo komo benga baksa yo $1000 no tikelinga baksa yo kozwa mbongo no te ofanda mbongo mutu pendant une semaine mais toi ba jeune fille tu comprends avec la rando katane basuri kwa dazita oya salon nakokota yango mpe salon ezalaki na kwe na bango wana yaya na biso tomonga mpe kona linga atombola mingi tu vois mais sikoyo mais nalinga atombola mingi kovo nakoloba nini nandolatelanga te nandolatelanga atombola asa koboni tu vois lelo oyo soki ata mabe moko boye ye barsa na oresonabi te barsa na okende likolo te bébé bato bayeba wana te lelo bato bakomi kobeba na lokwa mort subite ondie topesana ata mbote te na vie ondie olekela nga moi ça me fait peur yango nga nabanga na nga théâtre nabanga bébé nga théâtre eza mabe ngata remina na moto aza kuna nda oloba na biso président géri so nga obe opesa confiance pe konti combien de fois na mon nom on dit sonner pas bac comme vie privée omone wapi yango yoko koba kubete to yoza oza makasi na obebisa na bone ko tangi te kovo to va na appartement moko ngana ko na ba place te ko za muto yo ayebisa so muto epa na ye pour ça jara na sier yezala wana yezala il sera na Rémi après ça va être kovo une relation na yo kovo observer relation na muto na muto passé tani fa ko ngala yeba kite muto abande ko yepa na ye mukola mataki pa na ngabi mais pour ça gérer ça na se wana yo ya kana se wana ngi ta ko wana ofika kwa force wana kotana d'accord na force na coin kuna na bandali kota jadi te wana kute wana bana jadi te so kiti kote ya nani ya kermesse wana en face na couze nini elo wana te wato fa na place ko fa place fa na ye ba ko mettre tingana bi ko vomu na za mte bateke na za sawa mais ya dit yo obomba mais ya bomba te so mtamatika ka mais pour ça j'ai pas na sete nzani mais pour ça te wana le kabo pesa président mbote ana se emi azala bon wa kola tila machwa panga lokwando wa machwa nga te so alati eloni be ngoni ile kono be ngoni alati kiatu alati ate so yeso alati penwa na ye so mte kaka mutu ana se ke bro jara na se te oyo komini nango boy personne mbote président zaki une façon tu vas personne mbote sina respect mais bato ba côté ko ça ezalaka bana basi bana basi ngo déclarer te mais soit tindoka mwa mobalo déclarer nayebi yo ndo fonction soka na sika président bakovo place sur ça tokenda pardon princesse La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.